Shalom, 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 shalom. Nzamba pambola bino. Bandeko bokolanda biso lisusu lelo na swede bolingo nkola sa bino bolamu. Nkola sa bino bolamu mabota na bino bino nyonso tu bato bokosi biso so bandako na bino. Nga mama Julie Konde boyebi kaka swede bolingo ya mon parcours. Lelo na kozapeka mokuse na ana musala prefa osala msuba video na ana musala. Surtout so nazana anga moko pona yebike no ezana on calme na osala video na ngai. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Na mukona lelo tongi tolobela biloko olia. Na ngana lobela ngo la fois passé mais na comprendre itende na kota na makambo église. Donc voilà, to pesa nzambe merci. Bandeko na ba mama na nga ba papa na ngai. Ezana libota moko mobimba et ota ikokufa dernièrement na France, je crois que son a se retrouvé dans cette trompette ezana Bordeaux. Ba mama ba papa tongi tolobelo ko ba mama nanga pardon na ba papa nanga e to ebike makamtolo ba bamsuba umona ka batika biso makelele me ba mama na ba papa muto mayele azoka mayele kaka na ba oyo ezo salama mukil tota mamukile komi mabe bande ko na boto sama ma ezaki ba congolais te polem sutolo ba congolais boy ezai bande ko yamboka mususu donc moi ça zoki mbongo atinde pa ya tante na ye basumbele mbisi ya ukauka bambisa ukakana tango batinda kiango libota mbiamba la yango libota mbiamba kufa baiko constate ke bambisa ukakana ezaki na poison na ebite zo sanga pasi moko na komona biso ba africain comment toza ko se comporter ezo sanga pasi makasi komona vraiment comment biso ba africain toza ko se comporter ezo sanga pasi makasi nde toza bomindele balinga biso te nakati ya mboka na biso moko mindele bazo maltraiter biso nakati netso totali Congo ba Rwandais te ba Nigeria te ba Chinois ba Libanais ba nani o bazo maltraiter biso mais mama na nga na papa na ngai comment toko lingana te likamba poison o euti wapi na mboka na biso likamba poison euti wapi mama nga ko molobela ko sai la sentiment te. Même si on a Congo Nzamba le bino zelana ko bossa na mabolongo na ote po yango zo tambola nango ko bossa na mabolongo na ote po zo tambola na mabolongo na mama na ngai papa na nga mama na nga bato bazo kufa likolo poison na Congo mais tozo kendo ndire toza aveugle bato bazo kufa na ba pays mususu surtout ba pays africain na yebite likambo nini na biso ba africain nebite likambo nini na biso ba africain likambo nini eza nini ba poison euta wapi tokola ka bongo te ba poison euta wapi ba poison euti wapi video na ngeza mukuse makasi mama na nga papa na nga na holobe na video na nga nyonso so boyo kenga bolani nga bien na signature mona obenga yoka nzambe signature na ngeza yoka nzambe tuna nzambe li ataka biloko musule msoba mindele moko yo moko kokende pe no kena weze osomi ata tono mbimba ta saki mobimbo ye nawo mama so nzamba bitindo tinde so abi kotinda te batu famille mobimba mama na bana obadia bambisi wa nyonso na mboka ya Bordeaux na France bato France ba yeba masolo bato bakufa mama tuna nzambe ozupe biloko nyonso bapesi yo bondela na mpona biloko wana bondela pona biloko wana le cœur de l'homme est tordu biso to leki nzambe na bolingo te soki nzambe oya kela mokili alobi na biso soyez prudent yo kansi pozoloba au nom de Jésus on ne faut appeler nzambe au nom de Jésus faut en nzambe hein posa bolopa akolo bon nom de Jésus mutu nyonso akolo bon nom de Jésus mais soko za na Jésus te est-ce qu'au nom de Jésus na na puissance est-ce qu'au nom de Jésus na onction son kolo alobi na okolia te obinga mukomoko mwa ndeko moko ndeko na lobisanga te bizarre ma uti Congo ayeko lukanga na ndako asali 6 mois achambisa ukaka na kati ya sachet akabulela bato
Abenganga un jour par hasard. Aye nanda ko ya kotalanga. Nakina musala message o kaka ndenga chako na mesa. Na ye komona nga bione zangolo eza nzombo abi epse na ja nzombo te. Po nini? Nga na yaka se na memela kayo. Alobisaka ngai te, azaro lobisanga te. Aso mambisi aya abombia ko na ndako na ye après ya kotikelanga. Par respect kaka ndenga vanda ki wana nazo tala ngo kaka. Mais quelque temps après, tant aussi si pena masolo. Nazo mbisi wana ke na boka kyango. Na ke na boka kyango, mama yoka nzambe, nzamba lobaka. Papa yoka nzambe nzamba loba, surtout papa na biso. Hey! Bapasi mbongo pasi na kati ya mboko bazoke ni ko investir na kisasa. Na basi na biloko kolia. Wana kuto za sujet mususu. Mais sujet lelo ezalaki mama, papa tuna nzambe. Est-ce que biloko eye na Afrique oyo ou bien eloko kaka nga na sombi ata awa. Bonde la pona yango. Soki pe nkolo albi yoka nzambe. Na lia. Na lia te, kolia te. Komba jene priye, biso bato salang. Komba prudence, eza nkati ya Bible, eza biso te bato saliango. Eza nkati ya Bible, kolo abizala prudent lokwa nyoka. Yoka ka kwatu loko la serre mto apesi nga, ayebiso aza serre. Est-ce que ayebiso ka za frère? Yo mto mona ka yobenga ke serre, est-ce que yaza ka serre? Est-ce que aza ka frère? Mama mi batela, papa mi batela. Nzamba sa bino bolamu, na ngana musala, kolo apambola bino, bonne journée, bozala bien, abatela bino. Merci.